merci fidèles internautes, vous qui nous suivez sur le www.congomillennium.com. Mais merci, ici encore votre serviteur de l'Obelka. Mais oui, aujourd'hui votre émission 1000 couleurs de Millennium vous propose encore une toute nouvelle couleur. Il s'agit de la couleur sociale. Et oui, nous nous posons la question de savoir est-il avantageux de marier ou de se marier à une femme qui a déjà des enfants ou à un homme qui a déjà des enfants? Est-ce que ça n'a pas d'inconvénient? Kobala moi aussi à Botabana, to Kobala Mobali aussi à Botabana. C'est ça, on se pose cette question. Ça, c'est par rapport à plusieurs choses que nous sommes en train de rencontrer dans cette émission. Et puis nous allons voir ce que nous dirons la population et puis les interviewés. Et après, nous allons revenir pour la conclusion. Nous allons tout à coup Tomeka Koluka parmi les intervenants qui seront peut-être prêts à répondre à nos questions. Et puis Tomoni, Papa Zali, juste Pembeni Nangai, Mbote Papa. Oui, tu s'intéresser parce que ça quand même, comme pour une expérience à vie, Tomi, tu nous est-ce que ça avantagé Kobala moi si aussi à Bota, Bana Moussous? Bon, moi, personnellement, moi c'est déjà oyo azade abala déjà ou bien azade déjà la bana bana ngai na koligate na bala ye parce que tu vois que l'inconvénient est ami puisque okomona na ndako lena uzwa mwasi wana na ndako désordre wakotinda ye boye akolinga pete bon omoni que bana nga personnellement na kolingate que nazwa déjà mwasi déjà oya oyo déjà abota déjà wana ngai atuka na kobala te ba inconvénient eza ebele akoenda osala dega badega nyonso wana ekoyaka mpa na ngai omoni ke en grosso modo na kolinga te ke nazwa mwasi déjà oyo abala. Est-ce que ekoki koarrive ke mwana no ya mobali to ya mwasi aussi abotaki atombe amoureuse ya mwana mobali moko azalaka déjà na bana toujours tena naza na bana te okoaccepte union yango to ndenge nini? Nga na kolinga yango te parce que désordre ekoza toujours makasi puisque déjà mwana nga déjà abota. Est-ce que mobali wana est-ce que akolinga asupporter bana oyo mwana ngai oyo aboti wana namoni ke akosupporter te. Ok, merci. On est allé point de vue à papa Nabiso. Toboni pe papa zali pe lisusu mopandi to baluka pe ngambu ya papa. Tous à point de vue à papa. Mbote papa. Tomola mwa muke mungongo papa. Toujours tuna mutuna koluka koyeba. Est-ce que eza avantagé to désavantagé ko bala moi sur aza déjà na bana? Sinon eza désavantagé. On a nini? Pourquoi? Parce que bana ba wuti ailleurs. Baye na éducation na bango mususu. Tango bakoye pa ina ngai tokoyokana ti. Koyokana ti wana c'est par rapport ya ndenge yo koboti la bano ya yo to par rapport ya ndenge kitata na bango kobanda koya kotungisa. Pas du tout tata wana. Kaka mbwasi o ngai na bali. Oya ye na bana na ye. Na ndaku bon. Je ne sais pas ndenge nini abokola ki bana wana. Bon, tango kopindingana kopesa injonction pa bana wana. Po balanda éducation na ngai na mama na ndako ekoki kozala malamu te, compréhension, incompréhension odingaka bana na ngate d'ailleurs kutu tata na bango kuna soki ayoki makambo oyo ozosala na bana bokoyokana te. Mais plus tard, comment on appelle beaucoup de nambana et comme accrochage. Et ça bide comme tomoni en mingi. Même un petit frère nangai jusqu'à ce que bana oyo wana oyo moi c'est na bango. Mobali wana akekupundisa mbana naye. Yoza ko maltraiter bana nangai. Non, bana nazotia bango na nzela. Pour batanga classe bien pour un jour basalisa yo basalisa pengai basalisa yo est-ce que bazabana na yo atomoki est-ce que eza makila na yo ce sont mes enfants voyez inconvénient de quoi finalement moi ceci à moi finalement si chaud ekosalama libana wana ekopanzana kaka likolo ya bana voilà inconvénient monene ya kobala mwasi oyo aboti ailleurs malamu mwasi d'ailleurs nalela bakoko na biso même au vieillir olingo zo mwasi bakopesa yo une jeune fille oyo aboti nanu te
pour la sécurité du foyer. Mais il y a l'élo et commis, moi c'est abouti 8 enfants. Bon, au lingiye, linga soso linga na maki. Linga soso linga na maki. Ayena 8 enfants. Yope tata, ozana 4 enfants. En tout cas, bako yokana. Même bango na bango bana bako yokana. Donc bakoko bazaki na réseau valable. Donc oza mukolo, mais bako bali sa yo une jeune fille comme ça yo moko éduqué na ndenge na yo. Et non pas bibala bala lokola sikoyo. Pe d'ailleurs, mabalo ya sikoyo tokolo bango toko benga go koma. Illégitime na templama. Légitimement au bali mwasi au doté au sein makamuni surtout oui. Mais les loyo oyo awuti n'est pas mususu c'est ma femme. Mais non, c'est notre faute parce que changement il y a mentalité. Donc yango esali ke bibala bale komi trop ata mwasi yango aza muyibi olingi etikaka tofali. Merci beaucoup. On les apports de papa Nabiso. Pour na papa lobby et ben convenez ça ebele ko so moi aussi à bota parce que différence et éducation et ko peser la kata union na bino to ko tambusa micro to ko so ba point de vue ya bande ko nyoso bongo na suka to e balikanisi nini to kosimba to le to ki ba papa ba lobby to pousse na pesika ba maman bazali comme ça ba maman pe ba rotalisa biso point de vue na bango mbote mama tombola mo mungongo yebisa biso est-ce que ko balana na mobali aussi ya bota bana na ye ezalaka malamu to ezalaka mabe en tout cas ezalaka pe malamu mobali kwa azana bana na déjà so kutana mobali malamu akozwa yo en charge tombola mungongo akozwa yo en charge mais soko ko kutana mobali aza bizali mabe bana moko mabe déjà baza modi akosexufu yo mais soko mobali aza malamu bana na pe baza malamu kokovanda lokola yo kaka ndenge yo botaki bana yo ndenge pe kobokola bango kasi balanga nzembo balobi kobokola mwana mbanda ye bobokoli elimba yo ebangisaka yo te ekoko bakisaka te mpo nga mpe nakutana nango mobali na nga akufela mwasi akutaka na bana mibale mais lelo bana wana bakoma kosipote nga tata bango akufa bana wana bakoma kozwa charge ya baleki na bango. En fait, chacun de nous a son point de vue. Ça dépend aussi de nos différentes expériences. Et maman lobi pour nae koboko la mwana mbanda to ko so bali aussi à bota bana. On va voir encore une deuxième femme to yeba point de vue nae. Mbote mama. Motuna na biso za koluka koyeba est-ce que ko balana na mobali aussi à bota bana na ye. Ezala malamu to ezala mabe so ko tombola pena mungongo. Ezala malamu papa. Ma ba avantage nango ezala kanini. Mobali oyo déjà saboti ayebi déjà savoir vivre moso oyo kokutana na ye na ntiabo kovanda mpe malamu loba nde ye nda bebisa kasi balanga nzembo mosusu balobi kobokola mwana mbanda ye bobokoli elima est-ce que yo ebangisaka yo te nga ebangisaka ngai te po eza na bana mbanda mosusu okobokoli bango bien na mokili mokolo mpe basungi conseil nini okopesa na bandeko basi oyo babangaka kobokola bana mbanda to mibali osi babota balobi en fait tokokutana mpe na bilenge basi parce que bamama bazoloba bapapa bakoloba bilenge basi mpe bakoloba mpo shosho nde bilenge basi eske makanisi ezali nini mbote ndeko tombola mo mongongo tolobi tozotuna motuna eske kobalana na mobali osi abota mwana to bana ezalaka malamu to mabe eza mabe te ezaka bapako wafi eza mabe te kasi balanga nzembo mosusu balobi kobokola mwana mbanda ye bobokoli elima yo ozobanga elima te ya kobanga elima te bolobi lobi mpaka osalisa yo mwana mbanda mwana mabe te obokoli ozoyoka lokola mwana omo botali bilefi bateli ye bien oboko opesa éducation bien samaza elima te siko conseil nini okopesela bilenge basi mosusu oyo babangaka kokota libala kokuta mwana na kati conseil na opesa na babilenge basi oyo azobanga kokota mobali aza na mwana eza mabe te mwana mobali azopeka mwana yo po soki oyo obotaki mwana olingi mobali moko boye soi disant olinga mpe kaka mwana ofoi mpo olinga mwana ya mabe te tinga moko mpo mobali na nga na bali aza na mwana mais tofanda nini normal mpona mwana lokola mwana na ngambo mabe eza te. Ok, merci beaucoup. Ça dépend d'une personne à une autre. Notre jeune femme, s'il faut le dire, nous a présenté son point de vue. Ça reste à savoir. Tout la peine à bande comme Bali na bassin sous bataille surtout les. Mbote mama, mbote papa. Motuna na biso za koluka koyeba est-ce que bala mobali aussi a bota ezalaka malamu to mabe. Bon, kobala mobali a bota eza mabe te.
mais fo yeba age ni yo kokuta na bana wana na éducation kokuta na kati ya bana wana po yo mama ozala kimia na papa bana na pe bazala kimia soki omoni mobali wana bota bana na si bakoli bazwa éducation mama na bango na ya papa na bango en tout cas tina moko te biso ba mama ko kenoko kota su esika wana po soko kota esika wana lokola bana na bazana ba éducation na bango bazwa pa ya mama na bango nde basali divorce ya mabe ata yo ye suka nango mabe kozala kaka neti nga mama o nazolo ba lelo nazalaki na kutaki na mobali azalaki na mwasi te mama ya bana na kufaki nga nakuti bana deja mwa mikolo ya mwa ba age nazwaki bana lokola bana nga papa pe akufi nazwi bana na mibali na tikeli na bango mais lelo na moma ya lelo mwana na mususu lokola azalaki mutu akoyoka te akoti ba groupe na ya mabe na pesa etoli alingi koyoka te akoti na ndako ayibi nga moko ndenge nazoloba boye sima koyiba nga akei bakekanga esu moyibi epai mosusu bakomaka su mpa na nga ta kenda abunga ntango bakekanga moyibi besika ayibi batuni ye aye kokosa makambo biloko nga nazalaka nango na ndako ye moto aye kotekelaka nga na miniti oyo na babiro de baye kozwa biloko nazoluka bango nazomona bango te siko mabe eza kaka mpo na bongo mais soki okuti bana wana baza mike atuka azala na bolingo kobokola bango mpo bazwa éducation na yo na bana oyo kobota na libala wana donc selo oyo mama oconfirme alanga nzembo alobaki kobokola mwana mbando obokoli elima bon na confirme ngo kote mosusu eza bien kote mosusu eza mabe mais fotala age ya bana ngo oyo kobenga bango belima ntango okuti bango mike okomemela bango na éducation oyo ya yo oyo mpo kobota bana wana mpo bazaka bandeko ya bana na yo mais soki okuti bango mikolo si babeba nde eza mwa pasi mais soki okuti bango mike antuka ekozala na esengo mpo lobi na lobi mpe bana wana bakokosalisa mpo bakozwa éducation ya bana oyo boti na maboko ya papa wana conseil nini okopesela bandeko basimena oyo bazolanda yo bon conseil na kopesa boye soki okuti mobali na bana ya mike meka kodresse bango bakoma eloko moko na bana oyo kobota mais soki okuti baza deja bamikolo age nini en tout cas soki okuti kobanda 18 ans 20 ans ba 25 ans ba 17 ans en tout cas tika papa akote kobokola bango bozala na bango pembeni te mpo bana bakomi deja bana nioka mpo éducation bango bazwa yo oyebi te okosutuka vene na lokolo na vene asui yo ndenge nga basui ngai en tout cas mama lobeza likambo vene toyebi te ça va se savoir nous continuons notre démarche ouais mbote mama tombola mwa mongongo tozotuna motuna koluka koyeba ese kobalana na mobali osi ya bota ezalaka malamu to malamu te kobala na mobali oyo sa bota wana ezalaka malamu te soki ngai naza nanu jeune fille jamais nakoki kobala mobali oyo sa abota mais soki naza nango jeune mama nakoki kobala mobali oyo abota na ye mais condition okenda mwasi te wana soki bakabwana mwasi wana bala na ye wana safa mais soki na bali te na kolinga pe te pourquoi eza mabe na jeune fille kobala mobali osi ya bota eza mabe na ndenge nini mpo bajeune fille mosusu balinga na bango bana ya mbanda te akokenda ndako ya mobali akokuta mobali na bana ye akomi konéglige bana wana condition ke yango wana conseil nini okopesa kasi mpona bato oyo balobaka kobokola mwana mbanda eza kobokola elima kobala mbanda babalukilaka kaka bato kobokola mwana mbanda eza kozobokola mwana nioka okoki kozwa ye bien obokoli ye mpe bien mais ekoma na moma moko boye abalukili ne yo yango ngai jamais nakoki kobala libala oyo nakekuta bana mbanda te en fait toyoki ba différents points de vue ya bandeko basi ba jeune fille ba maman batelisi ba points de vue na bango il y a les contre et les pour ça on saura quoi dire à la fin mais au moins avant de boucler cette émission il faudrait encore qu'on ajoute un point de vue masculin toyeba pe epa ya bandeko mibali on avait suivi le point de vue ya ba papa na biso ils étaient totalement contre mais on va voir encore avec un jeune garçon aussi ce qui sera plutôt son point de vue est-ce eza malamu to eza mabe est-ce eza na ba avantage to eza na ba désavantage kobala mwasi esi ya bota de kumbote so kokotombola mongongo opesa biso likanisi na yo est-ce que c'est avantagé ou désavantagé kobala mwasi esi ya bota bon kobala mwasi oyo ya bota eza mabe te soki ana ye bien comprendre mongongo soki ana bien so ana bien okobana be soki aza na mauvais comportement atokona esimba te est-ce que bano mwasi aboti libanda soki na bona libala est-ce que bakréaka réellement ba problème bon en tout cas soki bovandi bien bovanda bien mais soki mosusu epesi te alingaka créer ba problème na famille peut-être yo koboya mama na bango peut-être mama bango akosa mabe na ndenge ni quoi eza na alanga nzembo moko ayemba loba kobokola mwana mbanda yeba obokoli elima okroyaka na yango oui c'est bon ce
que conseil nini okopesi na bilenge mibali oyo pe bazolinga babala ntango mosusu basi osi babota? Bon, yaka toni opesa na mibali oyo alinga bala mwasi oyo abota il faut yeba mwasi yango aza bien to amabe peut-être na libanda bien na kitoko to bien na nini? bien na bizaleli po kitoko eza libala te bizaleli comprendre bizaleli soza bien ovandi mais soza mabe donc ezaka bien te. Est-ce que éducation ya bano ya libanda influenceaka ya bana kati te? Bano ya ye na bango na bano yo obota na bango, est-ce que influence ekozala te? ata bavandi bien mais fe nango mabe eyaka parce que mama wana akabula bana à la longue alinga apesa bana ye avantage ya bana papa mabe kaka. En fait, merci fidèles les internautes. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission Mille couleurs des milléniaux, mais vous avez suivi les différents points de vue de nos interviewés. En fait, on ne sait pas vraiment quoi dire. La question était celle de savoir, est-ce ezali malamu, est-ce ezali mabe kobala mwasi aussi à bota, to kobala mobali aussi à bota, est-ce eza avantagé ou désavantagé kobalana na mobali aussi à bota, to kobalana na mwasi aussi à bota. Chacun de nous a donné son point de vue. Il y a les contre, il y a les pour. Tomeka ki kotel c'est les sous nzembo alanga nzembo moko ya Kongo yemba loba soki koboko la mwana ya mbanda yebo bokoli elima. Est-ce que to mona ki malamu to mabe bande ko bateli sibiso balobi ko telima malamu balobi soki obokoli mwana mbanda selon certaines personnes eza lokola obokoli mwana nyoka à la longue akosua yo vene kokota na nzoto kasi ngambo ya bande ko msusu bateli sibiso lisusu kaka nzembo moko balobi soki okuti mwana ya mbanda bokola malamu bazuwa ya bombanda na yo tia pembeni bokola obebana. Quant à moi, je ne sais pas vraiment quoi dire, mais ce que je peux vous dire c'est que mwana azakaka mwana. Tout enfant a droit à l'éducation. L'enfant n'est pas un adulte en miniature. Tout dépend de l'éducation. Premièrement, oyauti nango esika yaouti, et deuxièmement de la rigueur. Il y a éducateur oye ayambi. Bien sûr, à un certain niveau d'âge, et ça sera difficile pour la kozongisa moto nanzela. Mais moi je pense que celui qui n'a pas encore osé, celui qui n'a pas encore essayé, ne peut en aucun cas dire qu'il a échoué. D'où, si et seulement si, vous vous aimez entre toi et ton partenaire ou ton conjoint ou conjointe, prenez toutes les dispositions bien avant. Si les enfants, ces enfants sont encore mineurs, oui, prenez le temps. Yakobanda kokotoye banango avant otia mama to papa ne nanda kumoko na yo. Mais ça na bango avant beaucoup mesika moko, ça te permettra oyeba le niveau de l'éducation, ça te permettra de jauger oyeba qu'est-ce qui manque à l'éducation de ces enfants pour que déjà à l'extérieur obanda ko sala ba jou pour na ko épargner tout ce qui viendra après. Mais pour finir, je dirais que la loi portant protection de l'enfant ne fait pas exception, n'exclut aucun enfant. Dans la loi portant protection de l'enfant, moi na makango existera te. Na oabotami na makango, na oabotami na mariage, ils sont tous des enfants. Ils bénéficient tous plutôt na ba droit moko. Exception ezate. Merci à vous qui étiez nombreux à nous suivre. Si vous avez aimé cette émission, moi je ne peux vous dire que d'être reconnaissant envers la personne qui nous a aidés, qui était derrière la caméra. Il s'agit bel et bien de Jires Mwanda. Quant à moi, votre humble serviteur, je ne peux vous donner le rendez-vous qu'au prochain élément. Bye.